oza na baobjectif to mpe barêve na vie, mais oza buté na mur oyo babengi la peur de l'échec. Koboya kosala likambo moko boye parce que ozobanga ke na réussir te to mpe esimba te. Mais est-ce que bato mosusu na mokili bazali vraiment oyo babangaka te to mpe kobanga epesameli bato nyonso? Parce que na video oyo tokodémontre yo deux écoles, deux philosophies oyo ezokodéfinir notion ya échec. Ya liboso philosophie francophone, ya mibale eza philosophie anglophone. Tokorévele yo deux raisons oyo esalaka ke obanga ti lelo. Et en plus tokopesa yo deux clés po okoka kobanga plus jamais na vie na yo mpe o atteindre baobjectif na yo. Théorie ya liboso oyo babengi théorie francophone. Mpo na bafrancophone, échec eza sujet ya moquerie, sujet ya kotiola moto, ya kodénigrer moto, parce que moto aza koéchouer. Mpo na bafrancophone aza mayele te, aza zoba. E tokola na conception wana depuis bomwana ti na baekole na bauniversité. Mpo na biso bafrancophone, koéchouer eza synonyme ya kozala zoba, ya kozala rejeté na société. Mpo na baanglophone, koéchouer to mpe échec faire partie du processus, il y a succès. Ça veut dire qu'il n'y a pas de succès sans échec. Mais yo nanga to kola na conception francophone malheureusement yango eza ko créer et même biso na deuxième chapitre na biso le deux raisons où esala ke ozala na ko banga pour na ko entreprendre pour gérer pour atteindre l'objectif. Raison ya liboso, la peur des ondits. Tozo banga regard ya bato pa na biso soki na sali bo esimbi te bakoloba nini. Effectivement bakoloba ebele parce que bato ana nyonso bana entourage na yo bakoli na conception francophone, il y a un concept échec. Deuxième raison, inexpérience. Ozobanga ko entreprendre, ozobanga ko sala likambo boye to boye parce que pour toi oza l'expérience te. Mozoye batte que expérience et akande na pratique. Pour eux permettre yo ou avancer na vie, ou atteindre l'objectif de ba rêve na yo. Nous avons deux clés essentielles au koki ko utiliser pour na convaincre la peur. Ya liboso, clé ya liboso, ba bengi yango commitment. Topé engagement. Engagement, topé commitment na yo. Pour ezala na base solide, il faut ocha la balance. Et loko o ozolingo sala. Formation o ozolingo sala. Entreprise o ozolingo fongola. Activité o ozolingo banda. Voyage aux zones où effectuer. Avantage, na désavantage, les autres penchés na place. Deuxième clé, obtenir ici, topé, persévérance. Et c'est qu'il faut persévérer dans l'engagement au yosu. Parce que c'est vrai, échec et là, je peux te garantir à 90% que échec et là, mais soit conception, il y a échec anglophone. Comprendre que échec, ils vont faire partie, il y a processus, il y a succès. C'est comme Moutou Abandi Koyokola vélo lelo. Combien de fois à Koko et à Poaïba Okumba vélo? Moutou Abandi Koyokola Moutuka lelo. Même moi, na po Aïba Kotambola, Oyebi Asalaka, Akoyaka plus de 2000 fois pour réussir Kotambola. Mais le plus important, c'est l'objectif final. Tant ozo sali kambwana ozo mona eko apporter au nini dans combien de temps opposa la nani entre faire et ne pas faire, balance les autres pencher place nini, c'est ta décision. Mais pour finir, tikana ebisayo deux conséquences oyo ekozwayo soki o décider ko tikala pe ko sala te ozo sala. Ya liboso opposa la statu quo, situation na yo eko changer te. Parce que la seule façon pour une situation changer, c'est à quoi affronter ma peur et à quoi avancer. À quoi affronter ma peur, tu peux échouer, mais au moins tu auras appris deux choses essentielles. Parce que tu auras acquis une expérience ou tu auras tiré une leçon. Ce que ça les locaux, ce que échoué, tu as une expérience ou bien tu as une leçon. Ou tu as salité locaux là, tu as une expérience sur la tête. Deuxième conséquence, c'est que ya pour affronter la peur les alliés soucis, topé regret. Opposant la souci vie non mobimba parce que et loko oyo salité wana si malayo ba te belé ba ko sala ngo pe ba ko réussir yango.
tant qu'on se rendre compte après et que ça va peut-être être trop tard. Et cela fera que au côté tu en regret toute ta vie parce que tu n'as même pas essayé. Au méca qui même pas. Sur la vidéo, sois courage, téléma peut avancer vers ta destinée. Sur le CPL, likez, commentez, partagez chaque semaine dans une vidéo. Keep touch.